vaccination et la lutte contre la fièvre jaune et ça toujours qu'on continue ba joueuse ya l'ASV club ba qui se faire vacciner mokola lelo bonzo ba détail na Yasmine Mabela pédiché il y a campagne de vaccination pour la lutte contre la fièvre jaune oyo et bandaki bongo mokolo ya mardi le 15 août 2016 na ba hôpitaux pe ba centre nyoso ya 6 provinces ya Kinshasa kasi awa na province ya Kinshasa ezokoba kaka se kokoba lelo tomonaki pe ba joueuse ya ASV club équipe mobimba bango pe bayaki pona kolite contre fièvre jaune pe bapesaki maboko na bango pona kozwa tonga boyoka ndenge coach pe ba joueuse ndenge babetaki monoko na micro ya SMS bébé. Bon, eza campagne oyo eza très importante pour na sauver ba vie na biso toyoki ndinga combien batu bazokufa compte tenu ya maladie à fièvre jaune et comme gouvernement epesi mutu nyonso opportunité ya ozwa vaccin wana et surtout que tozo ensemble bana à l'internement pour le championnat national au Tozobeta, to sepeli bazwa yango po bazala en bonne santé surtout que na ba mois o ekoya to kende au-delà ya mboka pour na robeta Coupe d'Afrique ezo senga que tozala bien vacciné pour contrer na biso na ba mboka wana pe ezala facile. En tout cas na sepeli makasi pour na ko éviter vraiment o esalemaki dernièrement pas bande ko na biso donc pas na biso comme vaccination vraiment écouté avant et ça n'a plaisir il y a trop vraiment monitorer qu'on se présenter tout se précipiter plus non peut ça conseille vraiment na ba ndeko nanga nyonso bazo participer dans compétition ba ya eza bien pour la santé na biso ko aider biso ko te lobby kuna deux eza toujours en forme pour na ko éviter ba maladie nyonso ya mikimiki esengeli boye ba que campagne de vaccination et aussi là le 27 août kasi elobi te ke ovanda pe otia makolo likolo ya mesa pona koboya lise bosangani zwa fier pe minene tia pembeni yaka kolite contre fièvre jaune longonya na ministère ya santé na mosala kitoko SMS suka masolo ya basi na biso na commune ya Bumbu direction Chaba accident de circulation moko et salamaki kuna mokolo ya lelo Dieu merci à ta perte mon côté ya vie humaine et salamaki gentil kasala pe titingoma accident de circulation moko et outi ko salema na tongo ya lelo vendredi 9 août 2016 na commune ya Bumbu direction Chaba mutuka oyo bozali komona na bilili ya marque yas et uteki selembao direction vers bakoma kaka na Chaba emame mutuka esili frère lokola nzambe azalaka bolingo ata perte moko te ya vie humaine esalemaki kasi bato bazalaki na kati ya mituka bazwi kaka bashoka toyoki population bapeseli accident esalami ya mutuka ngakutaki boye kutaki soki bote wakaka mbu mutakufi te kaka apotala mike nini okoloba mpona bamapinga na biso basala mosala kitoko namoni basécurize mutuka sans problème nasepeliko te bagardant chaque ezaka peme na contener ponso ekote mosusu bapille nasepeli makasi bon accident esalami awa me moto akufi te kar euti selembao euti selembao ezoya falema te ekendeka mbele apatia awa kare elongwe kuna mbaa moko ekwei ata moto akufi te bon toyebi te po bisika euti toyebi te ya de famili na ye moyebi koyeba eza te tokosenga na bashofer mpo osalaka nanu contrôle technique mpona koevite makambo ya lolenge boye kisela te mpo ozalaka mpe na courtoisie routière mpo bomemaka ezalaka nde milimo ya SMS suka masolo ya basi na biso epesi pasi pe soni na commune ya Ngiringiri na avenue Kwilu papa absente mwana moko ya mwasi bozo ba détail na Yasmine Mabela pe Diecheva kokamwa pe kindobika na kati ya République démocratique du Congo
na baréalité oyo ekoma kosalema ntongo miti pokwa ntongo etani ndeko ya makambo awa tozali na commune ya Ngiringiri na direction sayo na avenue Kwilu. Population oyo bozali komona papa asente mwana na ye tango sango eyebanaki papa akomi kotia pression bakende kotika mwana epai ya mobali nzoka nde ezalaki koboya verite eyebana kasi mwana pe apwata na ye papa ke zemi oyo ezali nde ya papa na ye boyoka population ya Ngiringiri ndenge babeti monoko na mikro ya SMS bébé toyebi mpe te ana ntongo leo tolamuki kaka boye toyoka papa na sente mwana ye nzoka nde akoma na zema 3 mois babimaka deja bandaka tobande koyeba te bandaka babimaka deja nde sikoyo lelo mama mwana tuni mwana zemi ozi wapi ote zemi obwela bwe discussion nzoka nde papa moto atiaki zemi wana mpona biso eza ya solo papa eza ya solo mwana akosala makambo wana te eza ya solo papa na bimana mwana ye bandakala mwana ye mpe ana fiance na ye libanda mwana ye kozwa zemi mama lingi yake kolongola mwana zemi papa aboyi abi zemi wana ekolongola kwanza mobali na ye boketike mpe mobali na ye yango koko ya mwana aye na la polise alobi ke mwana témoigne ke banda kobimana papa na bango bandaka seke zemi wana eza ya papa mwana ye moko atémoigne bongo mwana ye moko alobi ke abande kobimana papa ya bango mwana mpe aza mwana mabe ntango yo moni papa azopose baacte ya bongo bakoyebisa ata mama na bino mama ya bango azali me alobi eloko moko te aza mwana mabe siko mwana soki abotami aobenga papa nani eza mambamba liboso te balingaki bakenda kotika ye na zemi kuna esika ya mobali na ye mpenza wanse te mais auparavant toyokaka keno bandaka kobima na papa na ye mais tellement papa na ye sikoyo balingi bakenda kotika ye esika bamemisi zemi nde sikoyo papa atiaki shoki na butu yango alobi papa yo mpe si obimaka oyo ezali nde abomination yo mpe mwana ata papa akangi yo na makasi ifo oboya po ezali nde malédiction ya bambula mbula mpe mbula na mbula. SMS suka masolo ya basi na biso. SMS VB magazine ezaka toujours proche à ma maman et Sally Constant soki plante moi c'est ko sala ngo combien de mois Rebecca Menga pe Diecheva balobeli yango lelo na République démocratique du Congo ba maman na ba jeune fille bakipaka lisusu kozwa soin ya basuki mpe mituna bango te misusu kutu tokoma komona soki ya mipesi na commerce to na mosala songolo abwakisi na ye kolandela basoin ya suki na ye kasi SMS bebe ekitaki bongo sur terrain mpona koyeba mwasi akoki kogarde tissage to mpe plante na mutu pendant combien de temps mpo lelo oyo okomona plante esali